Voilà, merci beaucoup la famille Libota, batu tout balingaka Bellevue qu'on dit la patronne, maman Morote, maman Ochigare, maman Moutou Sol, Moutou Monte, Pouti de le critique, maman Tioma. En tout cas, ça là vraiment bien. Bon, mon film, biso ça déjà dans le marché. Les kamba mabele en tout cas famille libota batu tout ba sepela na musala mona suka sala kasha na mona suka yango en tout cas bilo pe fobola kisa bolingo na famille libota bo s'abonner so ko komisinga na 1000 abonnés famille libota eza kaka honneur ya famille libota parce que toza wana pona sala ka toujours musala batu tout ba sepela na musala nga vraiment en tout cas bo se manifester bo liker bo commenter bo s'abonner ça la ka bien là je dis un grand merci à Dongo Lessa, Nzamba Versas, et pourquoi pas Odette Lessa, maman la Leciline, Irène Kialuta Motema Richard, Jenny le Marquarium, Kilo a Congo 6 fois belle, Mifi Lessa Motema et Papi, Nadine Kialuta, et pourquoi pas Patricia Branco, Babiwana vraiment Moutoumoko bien, en tout cas Patricia Branco, yo, tout ça, Kande, tout ça, là, un grand merci à Borsaza Moko, Babi Okiem et Douare, ah, Moutoumoko bien, so, là, vraiment bien. Là, je dis un grand merci à mon vieux propre Tito Dacosta. Merci na meilleur couple. Babi vraiment Jean-Paul Kapinga. On a meilleur couple. Jean-Paul Kapinga. Motema bato maman nasi. On a ba parents nanga vraiment. Le roi célèbre Christian Ngoma. Agent César Moko. Ada Jolubanza de Turquie Luanda. Luanda Turquie. Turquie Kinshasa. Lelo Ada Jolubanza de Agana Kata Paris. Et pas Iwapito Moni. Rose Menga Zawana. Ako Sala Musala. Armeline Tumba. Merci à Gloire Digitale, Christian Zarko. Yabino vraiment, yango wana. Babi mo vieux propre. Hein? Babi papi yamba, teka diamona. Nakati ya Canada vraiment. Merci beaucoup na famille Libota. Batu tout balinganga avant tout. Kanga pena lingara bino vraiment na tina. Parce que po bozo la kisanga bolingo. Tout mon troisième épisode na biso ekotaki. En tout cas, bobo. To simba na tableau ya tirba uti poto aiko tuna Milo na Gino wapi lupango bino bozo sala makambo nze bana moko amiki koma ba otekela bino eloko na internet o bino bo vérifier te ba otekela bino eloko na internet bino bo moni te bo sipe mbongo bo pesi il faut bozo ngisela tirba mbongo na ye boso makambo nze bana moko amiki Comment bino boso meloko na internet o bino bo monite me bo pesi pe mbongo bo mabe motango tango le koloba la bino fe bo sape ka turbo ne bo lobi pa le atike bo ngoli yango na nkopo turbo ngo asa mwana mama na bino asa leki na bino yango bino bozi ngoli mbongo wana bo progresser ta eza mabe vraiment eza mabe lo bo sali turbo ezalaka te tomoni mama na biso ani ndenge azolela avini nzamba opambola yo avini botala bobo nde azokatela mama na ye mangala omona nga nena koma mobali na yo alors lobelanga baparole d'amour mpona ndima yo ozalaka na posa na ngai ale to olingani nabima na yo olingana nasala nini boni kotianga mal à l'aise bona tindeli ovini avanda no na ndako olingi te mpo ya nini bobo mama aboti o 9 mois obikombe baluka bafete ba anniversaire na ba mama na bango kombe o ba parents bakufa bana na bango bamona bango te misusu babotama abotami mama akufi mais yo mama za toujours na bolingo no bobo mais yoka mangala mabe obobo opesa mama na bango en tout cas bandeko na ngai to consommer likambo mabele to consommer parce que Poutine de l'écriture dans sa boaki famille bota bokota bokende ko s'abonner botala film bo partager ngo ya minene za kuna bobo osala mama na ye bokende bokota botala filme vraiment bokota botala filme likambo mabele yango wana eza na marché de plus en plus internet epelaka moto ya Gabi oyeba sortie médiatique no mususu ya Gabi osalaka ezaka kitoko te ya Gabi babiso mususu tozaka makila mabe okoyo loba likambo mabe te boya Gabi okanelinga ngama na ntimi na nga ya Gabi okanela nunga ya Gabi likambo nini mabe o Bellevue asala yo
te ya Gabi kana kotalisa biso. Est-ce que belle vie vraiment ko tinda muta vana kita fingo ya Gabi? Belle vie ya ko tinda muta vana kiti ya Gabi po finga yo. Ya Gabi ba biloko mususu ozomona oza déjà maman, oza yaya, oza responsable, oza irresponsable te ya Gabi, oza responsable. So t'as déjà ba grand garçon no ba koli ya Gabi ba biloko mususu libosa caméra fo beta nango kaka yaya. Ba ko poser pe question mususu bo obeti nango pe karo lekisi nango ya Gabi ya otali na loba kaka. Yo ki no loba ke belle va tinda demera finga yo. Demer sa finga yo ya Gabi. Emiso nino demer asala finga yo. Ko fingo ba miss lolo ba finga kana ba tendresse ba finga ka belle vie na ba irano ba zuma mulibandi. Nde ba finga ka belle vie yango nani demer sa finga yango. Ya Gabi ata mukolo moko te. Ko finga ba mida ba finga mama top tongo po kwa midi. Dada ya loba te po ani ya Gabi. Yo moni dada mabe po ani. Mutu bazo finga mama na etongo poka yo geita geita pa de kana TV ta ba finga ko geita pa sika mutu me suka geitante aloba ni muta ko meka suna mama ne boba obunda sko dada ne nani mwana mbwako afana ta bozo fingele mama tongo pokwa midi za kitoko ta ya Gabi ba opesa bino respect alors eza réciproque. Pourquoi beaucoup mon niveau ko finga ka nani belle vie ko finga nani ko finga mama top a wela na bino nini bino ba mida bino mikolo bongo na ba ese wana boko vana po finga mama top est-ce que bino bona valeur ma dada vous comprenez hein mon lili ko ezate na zandako bino vraiment bona monopole o finga dada wana monopole wana te kotala bino vraiment elobi nango ta sindi bozana ba Paul wana ma ya kofinga wana ngote yo mida yo kudi koka likolo ndambu vraiment yo lubaka poza na poto yango bika mida so zaka na Congo mais sito buko likolo moko wana etikala tant yo zo vano finga mama top oza ko s'attendre dada sala nini dada kanga munoko bino boya ko finga mama na etongo poko midi bo lelisa mama na ye ya Gabi soki dada ye koloba yo ba nini ke dada mto fingisa mama top avant dada ye mikoloti avant dada banoloba so bana finga mama top da banda kalati so muta bone ko jouer na SB za problème obino kuna bozana ya na zo azakuna en tout cas yo pe nani oh mama Teresa babilo musu so les ezata na sensité ma Teresa yo journaliste atuni yo soki belle vie na sila na ebo jo ozo ba pe na journaliste wana eza question bête est-ce que belle vie ko conjurer na sila mama top lukani na mata mama top mama Teresa lukani na via belle vie te mekana ko bisa biso yo vraiment na via belle vie lukani po yo za mukolo yo za mutu mo vani za silo vani si belle vie pesi bango conseil yo mama Teresa oza mukolo yo la belle vie oza génération moko to za mukolo mama kase pas belle vie et lo no ezanga ko vani sa bango mbe ba leki no vani si bango opesi bango conseil yo fuya kana TV folo ba kama be pour la belle vie combien ngo si la pesa ka pourtant pe to lo ba ke yo pesi la pe ko mo po finga belle vie ko boya ngote koboya ngote mapa biso pe tanto ba po na ba sorti na bino ezaka problème te mais soki ezaka famille bota ne mutu elobi bosala yango problème ani tour to ba ki mutu abanga mutu ate bo ye to ye belle vie za mwana mbwa te o bino komo tie singa na kingo te famille bota to kota na distraction te to kena kota la film bo kena ta likama mabele eza na sens yo za mukolo yo kuza mutu moto ko ofanda na kiti ba poser question olo ba mabe belle vie bino nyonso bo finga ka belle vie si bo kumisa belle vie la patronate bo bete la belle vie maboko mwana muke na ba lotete na ye apesa bino ba $5,000 bo sele ba film belle vie pare na ba chaîne na bino koma pomba sena pesa si belle vie mta pesa out bo bete la maboko bo adora ye lelo bokomo tia belle vie munoko bino ta bo buaki bakabelo tina mulai bo buaki ngata tina genou belle vie za naturel akozala toujours naturel kanda za bongo a forcer te pona bino jamais
jamais po kabela so ada somba kabela ta ti koleka genou e kwa na mabela osomba ngo vraiment osomba makasi soka koza complexité lokwa bino mikolo oyo bino nyonso tunde boza bongo bebe lili kita tina na ba Thérèse bino nyonso soba mikolo Belvite respect za réciproque bozongisa ngo boni pe boyeko belva sa bino ni bino nyonso na ba misilolo ba irano ba zuma libandimu mbebo musulo ka botina ba soda bino nyonso tu wana na ba tendresse bino nyonso tu wana belva sa bino ni boluka ni boza posa mutu a belve kita bokitisa ngo te belva mwana nzambe lelo boza ba problème bandako ba garantie na bino bolalaka na bandako na bino si mbonga Belvite yo zuma yo zanga mbonga kobala mwasi ba pesa mbongo pa Belvite kendo bala en tout cas mokili vraiment ebongi nango te fo kosungaka mutu soki azosouffrir botika ye lelo so bozwi makambo tala ndenge boyaka mbangu la patrona la pafiona boya lisu na biro tomona bino boya lisuma na biro tomona bino alors cette fois-ci semble zate ba sortie médiatique na bino bosala ya mabe likola Belvite kovanisa na side ngati na osala émission Belvite mtatindinga oyo oyebisanga nini ke to wana osalaka ba droit de réponse bino bolobi biso mpe tolobi kasho eza te ya molangi botya bato boni mpe boye ko Belvite amema ngambo asala nini moto osala mosala kitoko emonana bafilme nini bino botournaka kitoko oyo eleki filme ya Belvite eza te bopia biso ata piesi na bino moko botourna oyo ekartone ekanga eza te me boya na tv mpo ofingaka Belvite asala bino nini boya na tv toujours mpo bolobaka n'importe quoi sur Belvite asala bino nini alors towana besoin toyeba Belvite asala bino nini bolingi kieto place kieto kozala te Belvite mutatinda bino bozala bazozo bamakolo kilo te Belvite mutatindaka bino bofongola minoko bokumisa bobenge la patron na Belvite ebele boza wana yo fashe kalombo bakanga yo likolo viola journaliste mais Belvite mutabimisa mbongo afutelo na parke tala niveau baingra boza tala niveau kimute ya mabe bozali Belvite asala bino nini eloko nini mama be Belvite asala bino bokofandise kimia te bo nga na obela na oforce nzoto kaka mpona Belvite na otala kutu malade te fona loba parce que trop c'est trop respect eza réciproque maintenant bosala mutu mo mabe il faut boyeba Belvite asala bino nini tongo pokwa midi tolala tolamuka belifionto Belvite mutatinda bino bozwa te bozosala ye bacomparaison bobwaka bakabelo milayi ntina makolo bebe lili Belvite azala neka na arabe mwana bato alobaka te bolingi nini na vie abela boyebisa biso na bolingi nini demer soki asali sortie médiatique nde demer alobi demer afingaka te ayaka toujours kolobela baantivaleur oyo bino bosalaka soki mutu azongisi bino na nzela nde bobengi yango manquement po fongola munoko baki ya Belvite mutatindaka bango bafinga bato awa sila bato nde bafingaka bato bomonaka te po boya koloba botika bato bavanda kimia mutu abanga mutu aza te respect eza réciproque dans cette fois-ci boye toye mutu abanga mutu aza te mutu alesaka mutu na bino to mutu alaisaka mutu aza te bobokwami ebele na mbongo ya Belvite bobokwami yo irano na basurvete aswaswa wana oya kofongola munoko yo zuma obenga mpe Belvite kalaba la fianfion bebe lile mine kalaba la sorcière omonaka te bokoma okosa ba age bolobake boa promotion moko yo mama Thérèse yo za promotion mona Belvite yo yo na mama Thérèse na mama top bozaka baprêprete bolingi nini na vie abela bolingi nini boana posa nini eza na sens te botika mwana bata mokie nzambe apesi ye mangengene nzambe afuli ye bolingi nini pardon ba mikolo makasi me makambo osala vraiment ezalaka te
En tout cas bandeko na nga famille bota bokende ko s'abonner botala filme na biso likambo mabele sangwema yango wana yango belva tuli bino likambo mabele bino na yebo kowela nini eza pasi na bato aketo bato mitema mabe. Vraiment merci beaucoup bozalaki ebele obolingaka Bianca officiel télévision. Vraiment en tout cas bo liker, bo commenter, bo s'abonner famille Libota et ça langa vraiment ba bien. Merci à toi Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwamba, Niki Soka la patronne, Rosie Mbouy ma copine chérie, babi camarade azana pas sa camarade ne Rosie Mbouy, international Kabobo, international Christelle Ngusu, Miss Margot la patronne, Patiti Tenge, tonton Gracie, babi mutumoro bien tonton Gracie, vous mettez la place aux allées, Chico Sana. Mutumoro bien vraiment. Et pourquoi pas Nick Bams de Brazzaville. Merci ma copine chérie. Ah Chako. Non on a candidat non soit na Chako en émission. Ah Chako. Ya yango wana linga kao. Wa masa na Chako. Wa masa na linga kao. Ya yango wana. Et pourquoi pas je dis encore merci à Jana Banakaya Motema Rodrigue Bangala mwana bato ya Papa Gastino Mabila. Maman na Echeba. Yabino yango wana Jordan deka bata Jana Banakaya na kati ya Italie vraiment na lingaka bino na tina famille ebele Renate Yoisa yao yango wana vraiment merci beaucoup famille bota tokutani à la prochaine occasion soki nzamba lola bate biso ndako ya lisusu koloba kaka soki boye biso pe tokoya en tout cas merci beaucoup bye bye.